Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Investir pour le développement, c'est notre aspiration la plus noble. Puisque l'imprévu fera toujours partie de notre quotidien, comment se développer en préservant ce que nous avons déjà ? Depuis plus de 50 ans, en République démocratique du Congo, la sécurisation de nos biens a toujours été garantie par la Société nationale d'assurance. La SONAS nous tient la main, nous soutient, nous protège, nous sécurise, nous conseille et nous rassure. Avec un réseau de plus de 80 agences couvrant l'ensemble du territoire national, et grâce à l'expertise avérée de ses équipes, la SONAS sera toujours notre partenaire local le plus fiable pour la couverture de nos véhicules, le voyage, les cas d'incendie, les risques sur les chantiers de construction et bien plus. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Merci. Mbote na bino balandi nyonso bosolo na politique officielle esika bozali kolanda biso na tongo ya lelo bozali ebele na bandako na bino esika bozwami bozali na Bujumbura na Malawi boza kolanda biso na Tanzanie boza kolanda biso pe na Maniema boza kolanda biso na Congo Central mbote na bino boza ebele boche ba TV moko bolimbisi pamba te émission et bandi vraiment en retard bato ebele baza retourna mais pourquoi bozo bandaka en retard? Il y a un problème sérieux et technique qu'il faut résoudre ici. J'espère que ma disposition est pour que Mbalao toza koyato na lombango na ndenge yango eselengeli. Donc je pense que lobby problème on a la résolu pas mbaté technique aza ko ba disposition pour que lobby tozonga na ngote. C'est une vérité, il faut na yebisabino yango. So na lobby yango te kozala mabe mingi. Alors, na yebi que lelo tozali le lundi, le tout premier jour de la semaine. Makamboze belé il y a comme koloba ils ont moi pas si pour décoller et c'est nga moi banner ils ont très solide bah alors lelo na tongo bosolo na politique tout ça copé sa bonne guérison la trésor Kalafaï qui est malade Kalafaï n'est pas venu au travail azali vraiment malade tozo ko espérer qu'il y a kobika le plus vite possible pour qu'azonga la musala na mais précieux moyo ko est présent Roublem Bamba et la toute équipe baza déjà sur place on va récupérer lecture et journaux avant d'entamer les sujets proprement dit. Rébellion
au FFN Sud Kivu. Junior Matata a évangélisé la vision de Félix Tshisekedi. C'est d'ailleurs pour la dissolution du CNSA et la réformation de la CNI. Moi, Nansemi Yeyo a commis la désordre awa. Nagoloba yo ndekona ni oya CNSA olenganko yo mto yagi na mwananse mutu na yo mto yakanaye. Biso tobane komona lisusu te. Yo ndoke kobimisa ye olati vestable olobi yeyo. Mutako sombela bilamba yeyo, mutako bimisa yeyo. Tala lelo akomi ko se réclamer président de la République. Yo mto yaki na yo yebi makamundenge boyokanaki. Faut qu'on surveille mwananse makasi. Ça c'était le vrai journal. Machette akomi boye. Pierre Lumbi juge inacceptable la sanction collective et globale de Thomas Louaka. La communauté Chi exige Nemwandansemi 200 millions de réparations pour outrage à la première dame. Nakolobela pe sujet ngo na ibandeli awawa boza kotala makamba ba outrage ezongi isusu ezaka na Kabila ezongi isusu. Forum des As, Pierre Lumbi saisit Félix Tshisekedi dans sa lettre adressée au chef de l'État, ce sénateur élu du Sud Kivu, juge inapproprié, injuste et disproportionné la sanction collective et globale du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire contre les étudiants de l'Ouvanium, dédoublement au sein de l'AFDC à l'arbitrage de Fachi, réclamé BCC, s'engage à pérenniser la stabilité du taux de change en 2020. Alors on va prendre l'avant-dernier journal, les alliés. Prospérité attitré Unikin, Pierre Lumbi interpelle, c'est la même information, j'espère. Le vice-premier ministre Tunda en arbitre. Alors, on va terminer avec les vrais modérateurs attitrés Nini. Vrais modérateurs à ceux qui sont nés, rattrapés à nouveau par la justice. Donc, vous constatez qu'il n'y a pas grand-chose à terme d'information, mais nous allons prendre le sujet essentiel. La politique, on va récupérer victoire, il y a FRDC. Batebele va réclamer, bozo komisa FRDC, ba critique ezalaki mingi tango bazo perdre ba bataille. Maintenant, si lelo va gagner. Pourquoi boza koyembe la bangote? Pourquoi boza koboka la bango mokakosote? Ça sera le tout premier sujet que nous allons débattre ici. Nous allons réfléchir. Victoire, il y a FRDC, on va en parler tout à l'heure. Mais à part ça, on va récupérer dossier unique pour chef de l'État. Ayambaki, étudiant, à Sololina Bango, comme promis. Après échange, ma décision est couillée au chef de l'État, Mokonzi Mboka Lobby. Tokozongela yango tout à l'heure par rapport à ma décision qui dit mieux. Où allons-nous avec ça et à quand la fin de cette mélodie? Alors, bon, il peut que na toile, les gens na polémique, moi, ça la main qui est long la semaine entre ma photo. Oui, que Congolais, azotique à l'essentiel. Azo que na blo comme ça zangitina. Bah, tu vas salir polémique autour, il y a chef de l'État, n'azagi na moi, n'azagi na kilote mora rouge na Varese naye, azaki en plein sport, ce qui est normal. Mais de l'autre côté, Martin Fayulu pas salir sport. Alors, bah, tu vas marier, on va créer polémique. Botika la chose essentielle. Botika ba distraction à pam pam. Bovandi na weekend a beaucoup de makambo Moïse Mbi makambo Mike Kalamba to sala nango nini tant Kalamba ya balaki atuna kinani tant wa divorcer atuni nani makambo Moïse ezala zui fille moko ya 15 ans ezala bo biso to sala nango nini fonctionnaire a zui nini na makambo wana ça nous regarde en quoi botika distraction to sala makambo zo préoccupé mboka bato bazala banyongwa mapa botika nani bato batala makambo eza essentiel botika la biso distraction à papa. Alors Yannick Ngandu Mouya pour la toute première fois maître azozwa part na bosolo na politique lelo mbote na yo bonne année. Mbote ndeko sango bonne année na bino bonne année na bandeko nyonso baza na plateau pe na bao bazolanda biso na baetando ekie na bao. Très bien, merci beaucoup. John Lungila, directeur de programme. Il faut na lo ba yango soki moninga to ba soki moninga longi sepela bo moninga comme directeur sengolanga yango directeur ya programme ya Educ TV mbote na yo. Merci beaucoup Ndeko Sango. Na PCP mbote na ba Ndeko Mususu. Na PCP ba bonne année na ba ebanso baza kolanda biso na ngongo. Très bien. Na sepeli na yo. J'espère que Moussa est bien. Hein? Oui, eza Moussala Otosala ça fait plus de 10 ans maintenant et loko asi kezalité. Je pense que tokope ça o eza essentiel pour que les choses puissent kende liboso to sepeli sapé ba oyo ba sa biso confiance. Ndeko Jean-Paul Kazembe Kazamba, mbote na yo. Mbote ndeko sango na invitation na yo. Meilleur vœu de bonheur et de prospérité. Merci. Ezali kanisa madame kozana ba mission aboye pour na ko lensa bana mboka baye ba réalité ndenge ni mboka ezotambola. Très bien, merci beaucoup. Jean-Paul Kazamba, Yannick Mouyangandu et John Lungila. Tout ça, vous allez mettre Yves Mouekassa qui n'est pas encore là, mais quand cela nous tient, nous devons déjà commencer avec le débat. Alors, tout ça, tout premier sujet, la sujet dès l'entrée de jeu. L'Ikambouya, Congo central. Il vous préoccuper, il est long, des ordres dans le Congo central. Je vous donne des éléments, alors c'est à vous de réfléchir parce que Makambo est égalité de l'océan.
selon ma information à notre possession, il y a une guerre au sein de FCC Cash na niveau Congo central. Dans un Sabino Belema, guerre wana, surtout FCC Azosala contre Atuma Tubwana. J'aimerais est-ce que chacun donne un point de vue là-dessus. Mais bah élément ils a clair, FCC Azabundisa Atuma Tubwana. Némi, na Patrick Bologna, Bazako influencé Matoussi Lazali, président de l'Assemblée provinciale, pour que à livrer Ndekwatou Matubwana à Lungwa. Ministre de l'Intérieur VPM a invité qui bandeko nyonso ya Congo central baya awa pour que ba meka ko solo la likambwana ba trouver solution amiable. Boyebi que FCC a salagi bloc na ba député na ye ba boya ki kuya awa na appel ya vice ministre ou ya zali ministre intérieur, vice premier ministre ministre intérieur. Commission moko il y a après commission moko zalaki créé ya doc après conseil des ministres va créer commission moko juste pour retrouver solution par rapport à makambo. Au lieu commission on a pas pesa yango na ministre intérieur parce que zali patron territorial mais ba pesa yango na ministre de la justice. FCC a récupéré sous yango tout ndaka sende eza na ba prérogative na été mais aboto lelo kwa ngona makasi. Alors nyonso wana ezali kaka pour attaquer ministre intérieur et puis pour attaquer Atuma Tubwana. Certaines langues pensent que la guerre à FCC cache et qu'on déstabiliser Congo central, on n'aura pas quelque chose de très bon. On commence avec Ndeko Jean-Paul Kazamba. Lecture nayo par rapport à la situation au Congo central actuellement. Ndeko Sango, yebi ke mboka batamu sango na défité. Mboka batamu sango na mibeko, pe na bengi la morale. Eza bisika mosusu droit eko se terre pour morale ezo esika. Yebi ke ba Congo central eza ba province oyo eza ile image ya malamu na mboka na etali pider. Makambo elegaki na ba Congo eza makambo ya soni. Loso ki mboko ezo kufa c'est parce que tozana ba dirigeant mosusu au lieu aye po atambusa mboka aye po na makambo ya basi aye po na makambo ya misolo. Donc o tozana to bengaka na science politique ba jouisseur. Makambo elegaki na ba Congo eza makambo ya Congo central eza na soni ko voir na plateau yo. Eza soni pe mawa. Ezali likambo eza ya pornographie au sommet de la province que esengelaki par moralité batu mbaler ba disparaître. Parce que mboko bato bakoki ko travailler ba compétent bazali belé. Etienne Félix Tshisekedi ayaki po na lit ya wabengi ba antivaleur. Antivaleur ezali nini? Ezali kaka teke loko mibeko pekisite eza pe biloko mosusu attaque ozali mokonzi. Parce que via mokonzi na États-Unis d'Amérique po ba bengi Clinton alinga perdre mokonzi po na likamoke po asaki cour na employé moko na kati ya Maison Blanche. Dominique Strauss-Kahn a perdra même moyen. Na fait mi po na likambwana. Très bien. C'est-à-dire que na tangu yo zali numéro 1 d'une province, d'un état, il faut un modèle. C'est-à-dire que vie na yo, vie même ta vie on le suit na détail. Ya mike. Likambo ça mais na ba Congo, na Congo central, et la bango moko ba ne Congo. Eza soni. Pe balinga ki batika na soni wana te parce que gouverneur azo représenter province. Est-ce que le FCC a la raison et a attaqué Matubwana Lungwa suite à cet Est-ce que incident? le problème est que le FCC a la raison tout le temps pour mais que les peuple dans son ensemble, peuple a éduqué, on a pider peuple congolais, autre babengi peuple ne Congo. Likambo islami ya somo ya soni. Nini batika parce que tout le monde est image tambolaki. Batika vice gouverneur parce que ils ont prophète monsieur le balobake. Il y a pas de mauvaises troupes, il y a que de mauvais chefs. Ngai personnellement na mona ki image ya vice gouverneur. Mais n'attend va bosoto ndenge dezo ko salema, c'est-à-dire que on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, mais l'équipe qui perd. Et ça qu'il fallait que l'on image wana nyoso longa na ye gouverneur na vice gouverneur. Bazonga image ya sika. Et ça que bato basali bosoto yo ministre intérieur. Mais la justice était incapable de recharger le gouverneur et à Congo central qu'il était pour quelque chose. Il n'y a pas eu de preuves tangibles et irrécusables par rapport à l'accusation. Ndeko Sango, il y a ce qu'on appelle le droit et ce qu'on appelle la morale.
yo moni pourquoi na ba mboka ba pourquoi biso tozozonga sima parce que le wa bengi culture politique tozana ngote oza mokonzi ozosala eloko moko te mozoma ke force la kaka wana il y a des moments oyo mibeko ezo ba ke fanda mais bon moto na yo et puis il faut na sa nini na longa nde eloko ezanga biso yango mboka ezokufa yango wana problème ezali lelo teke il faut justice la ki sa atu matu bwana eloko nini asali po ndo ngote problème eza ya bon question morale problème eza c'est problème d'éthique ya bon moto na ye ke ndenge toza bo soto ndenge salimi bo entre le droit na morale ni les opprimés la société morale c'est la morale qui prime. Alors est-ce que vous partagez l'avis Congo central aujourd'hui il faut se dire qu'Atou Matouboana continue à diriger chef de l'État dans la Guyana. Et je n'ai pas vu sanction Moko. Je pense que peut-être partant de la justice, ma chargé était les chefs de l'État la morale kakate, mais plus à la justice est condamnée était. Il le laisse travailler jusqu'à présent. Mais en même temps, que la mer y a battu, certaines langues pensent que FCC, Azagochi Atou Matouboana mal à l'aise. On cite ici Patrick Bologna et de l'autre côté Ndegonemi Moulay. Je crois que merci Sango pour la question Otuningai. Nalina pesé de l'autre côté. C'est vrai, Makamboyo et Salamaki na Congo central, personne ne peut accepter. Ils sont d'accord na moté parce que et ici na place publique Bolumbu, Yamikolo et surtout que baza parmi les dirigeants. En tout cas, et ça moi bien te place mais le problème maintenant c'est que eloko ezopé ça moi pas si on a komiko kanisa siko, c'est comme s'il y a une main noire derrière tout ça. Parce que Sokotali, le lengue dossier à Mouezos à la traiter, c'est comme si on ne veut pas la tête de Atou Matouboana et son fils. C'est l'impression que j'ai maintenant. Parce que Bosoto Ezali, c'est vrai, mais Bosoto Ali Bosote. Bosoto Nyoso et Salima, comment on a traité ça? Bosoto Ezali, parce que Batou Abimisi Mitakala Libanda, non, 200 millions, 15 millions. Eza Bosoto te na kati ya mboka. Eza Bosoto. Mais le problème c'est que ndenge zoza la traité yango wana nde sikoyo ke ezozong sape batu moi sima basa ndeti bakotela bango toki même koloba keza ki eloko moko eza monté parce que rappelez-vous tango makambo wana esalemaki vice-gouverneur alobaki yango toyokaki yango biso nyonso siko soki tozwi makambo vice-gouverneur alobaki to lié yango na makambo eso salema landa ndeko sango vice-premier ministre ya intérieur c'est lui qui a le pouvoir parce que le pouvoir est d'attribution. Boko kite kolongola mutoyo azana pouvoir ya kosala eloko bo déposséder yango pour pesa mutu mususu. On dit que c'est déjà un problème parce que en réalité même la commission ad hoc là c'est lui qui devrait chapeauter ça, je crois qu'à mon aime ministre intérieur. Mais comment on peut écarter ministre intérieur et ministre de la justice? On dit que déjà là il y a un problème. Donc naba esprit éveillé préméditation tozomona ndeti eloko moko ya mwindo ebombami na sima ya soso. C'est ce que nous avons comme impression parce que soki eloko ezalaki te tala makambu ndenge nyonso elekaki ba destituer bango ba ken hôtel ba babuki ba basali. On ne peut pas faire de choses comme ça. Il faut bibiloko esalema na ndenge ya mibeko. Pourquoi? Parce que ceux qui ont destitué de façon irrégulière, la justice. Dès qu'on a état de droit, ce n'est pas la morale qui prime, c'est le droit. Très bien. Toloba qui a un état de droit, je ne peux pas quand même qu'on comprenne Toloba. Non, c'est vrai, la morale est là, mais la sanction de la morale, c'est quoi? La morale est liée à notre culture. Culture, oui, mais ça se limite à la conscience. Ça se limite à la conscience. Ça, la morale. Exacté. Dans un état de droit, c'est le droit qui prime. Parce que c'est le droit qui va sanctionner. C'est le droit. Mibe konde koloba, mibe konde kokate kolakisanzela. Totika mibe ko esalema. Botika ministre intérieur, asala musala ne azong sa d'abord makambo zonga na alima, nde na sima na yango to Jean Lungela, directeur du programme. Lecture. En tout cas, on a précisé que j'interviens comme analyste, effectivement. Oui. Bon, Marambondeko alobi et Selingaman Zotomalili. Naibite Soki Azali ko mesurer conséquences et propos à tenir. Peut-être parce que Azam Moto a sali droit à l'université, Azali avocat, mais Sengela est que moral les ali ko primer l'école à droit. Ce qui doit être comme primer l'école à moral, c'est que mort en abisso et koufi to vivre tout tambola mitakala. Ce qui doit autoriser ton manitra de tamboli mitakala. Ce qui doit autoriser là na moi sinon na balabala mutakala ou là na mutakala. Ce qui doit autoriser bimali bosso abana mutakala ou bimpe mutakala, ça veut dire que droit et cause à la l'école à moralité. Moral les ali référence. Tango lingi bozwa ba mesure ba décision
tokpe comme mobeko et sengeli ko tenir compte ya moralité. Et ça très important. D'ailleurs, il y a moi ça que lelo ba société africaine etikali kaka na botosi contrairement à la société occidentale. Oyo mutako yiko tambola na mutakala na balabala. Po moboke lobi yango etungisa mutute tendeko. Komema bo soto na kati ya mboka te parce que lingi o protéger mutu moko. Ndeko atu na vice-gouverneur na ye bazali incarnation ya immoralité. Bakoki lelo kokomisa ba Congo, lokola Suisse, lokola Paris, lokola Shanghai, Pékin. Mais tokobo sana eloko wana o bango basala te. Ça veut dire tache d'huile les a déjà. Nelamba. Ata o tiango na clean. Ata o sali soki babenga soki nini. Tache wana kolongwa te. Cela veut dire que pour besoin de moralité, pas de droit, de moralité, et sengeli na bandeko wana batia bango pembeni. Bango moko ba démissionner ou bien batia na bango na force. Parce que lobi bango ba milongwa. Je te donne l'exemple ya José Makila, to monaki mikolo euti koleka ta to monaki pa bolumbu na ete menzoto na ya moitié monanaki. Ezala ye moto achaki te, ezala bato mosusu, mais néanmoins Kulutu José Makila a été affiché dans les réseaux sociaux. Question à morale, atikalaki ministre, atikalaki c'est ça. Comment de vice-gouverneur ba moni bolumbu na libanda. Vice-gouverneur wana moko na ko représenter gouverneur pour un meeting, pour un message na ba ne Congo. A cause na courage pena telemi liboso bandi ko loba pena kombo ya province. Ba ko mona nini? Tango ya zolo ba mona ka bolumbu na ye. Ba to bazo zoomé. Bolumbu ya mokonzi ezai lokola ila kelimabe. Très bien. Yo talisi bolumbu na yo devant bato ozo kamba. Ola keli bango mabe. Bokonzi na yo komi bokonzi ya mabe. Et sengeli bati ya moto mosusu. Omoni tango ya lobi ke main noire ezai na sima. Tant mieux. Soki bereur na yo ezo profiter na adversaire na yo. Mais mitali yo kolela na nani? Okolela be yo moko. Opesi exemple ya Dominique Strauss-Kahn. Ya azalaki na FMI kuna. Akomi na ambition ya kokoma président ya France. Kasi na kati ya politique ezako babengaka ba hyperkit politique. Tango yo zo tambola, zala maele te. Zala na ekenge kokweyisa mate po banguna na yo bazo tselo o mitambu pai na ipai. Soki okwei, mais kwa kolela te. Dominique Strauss-Kahn akwei. L'adversaire politique n'a pas récupéré situation, va médiatiser. Et péché contre droit à France, péché contre moralité, la moralité publique en France. Bah qu'on dit maté chef de l'État, azala loko la Dominique Strauss-Kahn et baby sakinyo soyaye. Tant mieux. Faut que ça qui y a nan, et ça qui y a yé. Est-ce que ça qui y a solo toi lokuta? Okoye koye bisabi so muto to mona ki mutakala na ba Congo. Et ça qui gouverneur te, et ça qui vice-gouverneur te. Ce qu'on a vu, c'est que les vice-gouverneurs étaient mais ce que les vice-gouverneurs ndeko, on se contredit, que main noire ezalaki, main noire bazu moi si batindeli yo, main noire ne longola ko bilamba, main noire. Et sengeli totika ko défendre ba oyo tobengaka ba indéfendable. Et sengeli bango bazala remplacer pour na Congo central ba to pe amaele bazali capable ya kokamba province wana. Merci beaucoup. Toza bokoba boza ebele boza kolanda biso TV moko bato ebele TV za radio te. On va d'abord prendre dossier à FRDC. Toujours banana na FRDC. Tomeka kolobela yango mapinga na biso balongi, ça c'est vraiment quelque chose que nous devons saluer tous. Oyebi soko tindi bato na front batiki basi na bana awa na Kinshasa batiki na ba intérieur tala bango wana bilombe baza ko bunda fuko bete la bango maboko na ndako ko bondela pona bango. Et sengeli vraiment ko soutenir bango ko loba wala pona bango pamba te baza bato baza ko zwa risque nde boza ko mona balongi awa naza ko signifier que victoire na bango oya dimanche ezalaki bazui contrôle ya esika to bengaka Salamabila ezali na territoire ya Kabambare na Maniema ba botoli ya mona maboko ya banet na lu, bien que tozo déplorer 7 civils ba kufaki 3 élèves na plus de 200 élèves bazali retrouvés jusqu'à présent, mais oyo bango basali nde bilombe. Le général oboza komona wana nde azali à la tête ya offensif ya contre ADF Nalu kombo na ye monsieur Jérôme Chintambwe azali général ndenge boza komona wana elenge meloko naza kosenga bo batela ye Mamadou akendaka aboye Bauma akendaka kaboye Mbunza Maba akendaka aboye ezalaka aboye ah photo na ese bimi oko kaka ko le février le 28 to bo batela ndeko wana
Toujours ndimete beaucoup battre là ya kozala malam pour avoir patrimoine sengeli tobomba. Alors on va d'abord prendre cette question. On commence avec Jean-Paul Kazamba. FRDC, la victoire. Mais collé outiko leka risque ya balkanisation zalaki nzembo na biso nyonso na monoko. Fridolin Ambongo Monseigneur, tata épiscopo ya Yambo akenda ikuna alobi risque ya balkanisation zalaki vraiment inévitable ezaki permanente. Alobaki yango ba Martin Fayulu pour le compte ya Lamuka ba betaki alerte batonyo so balobi yango. Mais moi ba langue zalaki départager parce que pour la bato mosusu soki balkanisation sengeli kozala Ambongo Monseigneur Lamuka Martin Fayulu na muzito ba yebaki eloko nini baza kosala. Wana eza bato mosusu bazo kanisela bango makanisa modelo na cause la raison tout ko ba cause na tort. Mais pour la bato mosusu pe ba moniteur balkanisation ezali je et utaki déjà na régime ya Kabila utakala pambate na 18 ans décentralisation mobimba apesa yango ka na maboko ya Azaria Surubero. Le zalaki déjà balkanisation moko prémédité abako luka ba fe fuyante. Ndenge nyozo analyser likambo wana. Ndeko sango dalika na répondre na ndeko que na Grande-Bretagne bazana babengi conscience eza coutumière. C'est-à-dire que mibeko po basa mibeko mboka na bango eza écrit mais ça réfère na ba ise coutume ya Grande-Bretagne. La constitution est faite sur base ya culture na biso. Na morale sanction ezaka diffuse. C'est par la conscience. Bon moto na yo. Pourquoi babenga ko bengi la probité morale et intellectuelle? Soko za mo konjolingo kambanete tonga net ba Congo central. Il faut dans oza no babengi probité morale. Qui dit probité morale? Ezali teke babo soto ya ndengo na emona na télévision. C'est-à-dire comme mokonzi bazola na vino de près. Mibeko e yakana ba ise coutume ya mboka. Yango netambu za mboka. Mendeko azopesa nga passe na mawa. Parce que on dirait comme habitude. Ceux qui mboka likambo ezali, likambo bo mais bango basalaki boy. Bango basalaki boy. Mboka mon frère, mboka etambola ka ndenge wana te. Lozo to lingaki changement ezalaki parce que oyo malamu, oyo Kabila salaki ezali net baki na biso. Oyo mabeto sa nini? To longola. Et comme yote mais 200 millions bungi. Boy pour bazala ndaka likambo yo. Ce n'est pas ça ndeko mboka batambo sa ndenge wana te. No kite tina changement ezali te tina bo misaki batna balaba ezali te. L'autre lingaki changement, c'est pas to lingaki ke oyo mabe ezali susu te. Nde ya malamu ezala. Mais toko ko bateke non. Malamu esa maboy parce que ezalaki boy. Changement par rapport à oyo Kabila salaki. Ça ne se passe pas comme ça. Les loyo changement par rapport à oyo régime. Oyo Kabila salaki ya malamu ezali baki. Voilà. Oyo mabe ezonga te. Très bien. Ezali te que non mais 200 millions bungi bazo na likamate bakamanga na likambo pona nini. Yango to moni ezali boy. Ce n'est pas comme ça on gère le pays monsieur. Mboke tambolaka na ndenge oyo esengeli etambola. Soki eloko mabe babengi mabe malamu babengi malamu. Et cause na ba comparaison, la comparaison n'est pas raison pour dire que mais mutubo ya sala ki boy mutubo ya sala pourquoi est comme boy non le no yo tuni biso to ya ote pote biso ndito ko yonga matubo na te to ko pesa ba vie na biso en tant que peuple que batu ya bongo baza batu bazo ko mériter te que ba kamba ikoloneti Congo central oyo balakisi bolumu na bango oyebi que le pouvoir des chefs est sacré. Ça c'est une désacralisation du pouvoir politique des gouverneurs babo soto ya ndenge wana yango biso le peuple que muto bongo akoyi ko fanda su e bonga wana te balkanisation likambo ya balkanisation ya mboka na kanisi ezali ba point de vue ya bato mo la démocratie munene ya FRDC victoire wana bete la maboko na bilombe la biso presse va nous mettre des photos de temps à autre. Non, il faut le reconnaître mon frère que ndeko Joseph Kabila na ndenga kendaki wana ya quand même une armée qui nous a laissé ozo bonda na front armée wana zo bonda na front ndeko Félix ata teni moko te ata lisasi moko son pour armée wana te les armées on ndeko Joseph atikaki na place les autres samosa nango des titans. Nous devons être tous derrière. Et puis nambongo ya pété mais na volonté na parce que lelo ndeko nangai ndeko tozo solo je ne vais pas faire la campagne de qui que ce soit ici. Okay. Mais mboka na biso toza na esprit omoni na tango zo boka na mokonzi frère ozo pese makasi pe ko sa bolam. Mais mboka na biso on dirait que na tango moto asali rien. C'est ça le vrai problème. Le loyo. Donc Fati ne mérite pas l'acclamation. Non. La nanga malamu. Koloba nga na lobité. Fati azali le loyo commandant suprême ya armée. Yenda azali mo konja mapinga.
soki lelo yo na front FRDC et gagné bitumba à tout seigneur tout honneur et kozongela ye. Mais toi pour ça na pété sika armée ngo ngoti. Oyebi que Mobutu atikaki armée congolaise que de non. C'est vrai à l'époque on avait une armée au Congo au Zaïre. On a une armée qui est allée combattre en Angola. Tozaki na armée au Kenya qui na Tchad ko bunda. Mais na suka ya Mobutu komi au Kenya, tozaki na armée mo ezanga ki ata avion de chasse. Tozanga ki ata char de combat. Tozanga ba soda bazanga ki ata ba sokoto. Mais le sokotali ba soda na biso ba kena fond, baza bien vêtis, baza bien armés, baza bien équipés. Donc quelque part, ezana esika rutaki, on ndeko comme son esika boy, ndeko Félix maintenant eko kutango, attaque commandant suprême, azo kenelo kwango. Et on yebsanga ma balkanisation. Je crois que Namboka biso il y a un adage qui dit que soko moni ndeko ndoki belela. Ko crier sur la balkanisation ezali mabete. Parce que même Mosé Père Lobela quand à un moment donné, quand il disait que je ne trahirais pas le Congo, ça veut dire qu'il le disait ça d'ailleurs tout haut. Qu'il y a un plan, il m'a tout si, il y a expansionnisme, il m'a tout si, c'est-à-dire d'un côté, moi j'ai été à Kisangani, c'est là où j'ai commencé l'université première gradient. On vivait avec des Rwandais, il n'y avait pas de problème. On avait un doyen Routazi, un Rwandais. Mais Lélo, pourquoi est comme boy? Nous avons un pouvoir qui est à côté de nous, dirigé par Kagame. O azana ba envie na mboka na biso. Mais ceux qui battent les loyaux, bah nous que non, il y a des visions à balkanisation. Et ça démocratie, mais nous avons une armée. Le vrai problème c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons une armée à dissuasion. Qui est le FRDC. Merci. Et que tiens, vous avez consommé du temps. Alors, on va récupérer d'abord Yves Mwekassa qui vient à peine d'arriver. Et puis, on a John et puis on a Sanayo pour la question de balkanisation. Tant pour l'histoire. Et puis, on a Mamboy Nikin. Maître Yves Mwekassa, bien qu'en retard, il n'y a pas de souci. Sur des moutons, on a bien un commissariat, des commissions en retard, l'Ikambouezate. Tout comme maintenant, nous avons rattrapé au vite. Nous avons un timing, nous avons dit que vous avez difficile. L'Ikambo balkanisation, il y a question na Tuni. Mais na lingi pe ozonga na likambo ya Congo central. Bandeko batikali ko misa ipona ni théorie moko wa e betinga na matoyi na ebite so yo kabola biso. Entre moral na droit ni les opprimés parce que bandeko ba moni na likambo ya Congo central, il fallait plus moral et primé ba sanctionner à tout matubwana na ndeko vice au ba salaki mabe. Mais pour la batu mususu le maître Yannick Ponaye droit au-delà de tout ce que nous pouvons dire droit les opprimés sur makambo ya moral. Attends moral étiqué batu. Hein? Dans l'état de droit. Donc c'est le droit qui prime au-delà de lecture et puis victoire et FRDC à qui revient la gloire na Fachi, na Bamapinga ou bien il faut recourir à l'armée les gars de Gualobi. Merci. Pour un débat étali droit na moral. Na rolingana rappeler car na bande ko était moral ezalaka fluctuant. C'est-à-dire ça veut dire to ko za na mboka moko mais to na ba principe moro moko moti. Na principe moral na ngai Yves na melaka masangati. On est à principe nanga. Tam sun de ko Israël melaka masanga. Et loko ezama bien après. C'est bien comme na yebi comme la raté. Mais na pese exemple. Moralité ya mutu. Na mutu ekoki ko kesena. Mais droit ezaba règle oyo bisonio 90 millions de Congolais to yokani ete loko ezama be et loko ezama lamu. Mobeko. On est tous d'accord que oyo ezama be, oyo ezama lamu. Na moralité, mutu muso ko ko bimana basi libanda libala ezana ngo problème te. Na moralité na ye. Mais nga na moralité na ngata muso na bike te na ko bimana mwasi te. Mutu muso ko na moralité na ye que polygamie ezana ngo problème te. Roza na ye na basi mibale, aza mère mama numéro 1 na palais, aza numéro 2 na. Et pour na ye za problème ko za moralité, za problème te na moralité na ye. Mais la moralité ta musu yangai le quoi ka mama grâce ana ndako na suki na mama grâce. Donc moralité za la ka fluctuant. To ko tambusa mboka uniquement sur base ya ba principe moralité. Parce que le comme suka ngo beza mabe le beza malamu. Yo le beza mabe ngana benza malamu. Yango wana to yoka na ba principe de droit. Na hiérarchie ya ba principe. To za na ba principe religieux. Oyo sanction ngo ezali ko kendeli felo to ko kendelola. Ba principe religieux peut varier ka selon religion amutu. Ba principe ezali malamu pour na islam ezali nécessairement malamu te pona mutu ya bundu dia mayala par exemple. O ezali mabe pona chrétien, eza nécessairement mabe te pona mutu azana maikarito na rose croix. On eza ba principe religieux. En dehors ba principe religieux, tout ça ba principe ya moral o bandeko ba kolobela. 90% ba congolais to koza la d'accord sur base ba principe moraux moko boy. Mais 90% ba d'accord. Mais 10% ba d'accord te parce que sur que kan internet, au monde ba congolais belé ba ocha ba futra ba mutakala, pe azo se la beza liberté na.
Donc pour na bateau wana, eza moralement mabete. Sauf que l'on a poto, okuta ba nudiste babima, okuta ba naturiste babima parce que moral eza fluctuant. Mais règle de droit, principe o ba memi na parlement, bato ba discuter na yango. Ba komi na conviction que loko e fait comme mobeko. Olinga yango te et s'imposer na yo. Très bien. Des caractères contraignants ya droit. Pour ce qui est à bas Congo, nga personnellement FCC na cash. Na kwa ko senga FCC ba ko bundisa de kwa tu matubwana selon certaines langues. Te sobi tant musupe soki de kwa tu matubwana a démissionné te eza pona ko sauter premier à FCC. Yo mona boko na ba candidat élection fongo bina muté. Eza pe violation à l'électoral. Il fallait qu'il bazela bande ko wana ba longoli bango. Seigneur lobi OK siko to komi na temps ko recevoir ba candidature pour na gouvernorat. Ne bolo ba ke bon ngana za candidat. Oya bango mutu alongwe na nuté. Bo weli si pressé te biso déjà kana ba tamso photo tchane sika wana. Si yango ta musupe Congo central lobi boyete. Ndio mona assemblée provinciale ba se cabré ba boy ko longola ndeko matubwana. Balkanisation. Donc pour na sujet wana ngai na place bande ko wana na ngai na démissionner. Mais moralement ceux qui va démissionner tant qu'il n'y a aucune règle, aucune contrainte légale, aucune contrainte légale est imposée, bango, on est obligé de faire avec. Alors, victoire pour ce qui est la victoire à FARDC, on a un peu écœuré dans Maloba. Na oki ndeko nanga za koloba ke armée Jean-Paul Kazamba. Armée à Kabila, na linga ka mingi ndeko Jean-Paul. Politologue de formation. Naza un peu écœuré, vraiment ndeko limbisa. Eza biloko mususu photo dépasser, photo tika yango. Armée za ka ya mutute. Quand vous dites oh t'es armée eza ko gagner le lot eza armée à Joseph Kabila. Ngana za problème na président Kabila te. Président Kala, faut préciser. Président honoraire, hein, naza na problème moko na yete. Mais ndeko na ngai, nanya bosani. Il y a à peine 2 ans, président Kabila ko leka boy 2 jours après abomi bato. Armée on ezaki wapi? Nanya bosani, kezalaki aleki kaka boy, akomi kuta msuna goma te. Ba yena simane ba massacrer. Armée on ezaki wapi? Kaka lelo nde ko se réclamer paternité à armée ango. Si qu'on attend wana oh yolobi ke mukolo armée azalaki. Pourquoi armée on esalaki ba exploit ezo sala lelote? Échec orphelin récita toujours. Et plutôt que de tozonga. Quand le président Kabila a commis président en 2001, akutaka Congo en armée te. Akutaka musée à sala armée. La plupart des militaires au sala ba exploit, ils ont été recrutés sous musée, ils n'ont pas été recrutés sous Kabila. C'est musée Kabila ndé bandi à partir de la guerre en 98. Ko sala recrutement ba jeunes na ba province belé. Et ce sont ces jeunes là, ezala ba Mamadou Ndala, ezala ba oyo. Eza armée à Kabila te. Général Baouma, ce n'est pas Kabila qui l'a recruté. Général Mbunza Mabe, ce n'est pas Kabila qui l'a recruté. Mobutu. Et je suis sûr que même le général Chitambo a va exploiter. Ce qui peut tourner tant Moussa Zalaki Kadogo na tango Kabila. Kabila le père. Donc, Totika, bilo comme sous comme la fanatisme aveugle. Armée Tambola Kananine, armée Tambola Kana une bonne formation. Armée Tambola Kana discipline, on va dire qu'un maire des armées. Armée Tambola Kana équipement. Armée Tambola Kana chaîne de commandement moko cohérente. Armée Tambola Kana renseignement. Ce qui n'a biloko 5, mi balé mi sa pezangi, okoyo ko zo armo pesi bango équipement aux États-Unis. Bazana renseignement malamuté. Bazana chaîne de commandement cohérente té. Bazana moralité. Ba organiser bitumbate. Très bien, merci. Président Fatih ndeko tikanga la estima. Na touché pas balkanisation tena touché wana. Donc président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commis azongisi moral au élément le plus important na kati armée. Soda zana posa kufa pona mboka. Soda zana posa bunda pona mboka. Donc, tout le bateke armée wana, na koloba pete que za armée à président Félix pour armée zaga nationale. Mais na koloba ete yé sous commandement na yé en tant que commandant suprême, ne armée a sali ba exploit. Donc, tout le balkanisation. Totika ba makambuya, Non, na ko toucher balkanisation ezali za na ko toucher pona. Totika makambuya koloba parce que au consommer s'il vous plaît, au consommer tanayo. Na bozonge pa na yo olobela. Oui ndeko. Balkanisation. Mais non, si ngonga na yo, oui ndeko. Omoni maele oyo toza na ngo eza maele moko mpona kosala mboka eza maele moko te mpona kojustifier pouvoir ya motu. Je pense que mosala bandeko baosala lelo avant bango bato basalaka yango mosala ya kodéfendre pouvoir et non kodéfendre oyo ezali nzela. Je pense que na moralité ya maître tokoki komona premier ministre atikali mpe motakala na kati ya bureau ya l'état bafilme ye eza normal à côté na ko gérer ça na moralité na yo le quoi ça moralité à ba congolais na moralité na yo loi est moralité donc na moralité à cash gouverneur a retiré ne motakala pe ba filmer leki
moralité à catch c'est normal, c'est regrettable. S'il vous plaît, Non, c'est regrettable. Tout ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. John Lungela. Toujours la moralité, vous rebondir sur le droit. À l'objet clair que moralité n'a droit à biloko ya kokesana. Moralité, oyo ya lobeli. Ils ont dépendre na culture, na concept ya motu. Motu musa cause à la d'accord, motu musa cause en désaccord avec. Mais nenga lobi likambo etali droit etali biso. Mama mutakala ozolo ba ministre c'est ça ba bengi probité morale, non ba bengi la probité morale et faut ba te que faut ça l'écrité. Ça dit faut s'il vous plaît okoloba. S'il ça ba loba ndeko azo. Oyebi ndeko sango. Wana ezali ba définition ndeko apesi pour embrayer biso un peu. Même na bamboka ya bapaya mindele. Et si ka onidité ezali autorisé, to tikala ko mona ba kondi batamba motakala te. Même na mboka bapaya et si ka ba autorisé nidité consort. To tikala ko mona ba kondi na bango motakala te, même si c'est autorisé. Cela veut dire que quand tu soki ezala mamaka mususu et ça benga même débattre. Et comme kaka boye déjà maman sort na ezanini. Pour ça na posa bo le kana débattre. Non, pas de temps à mais je pense que les Congolais va comprendre ma balkanisation. Mais Nayoki victoire à FRDC. Victoire à FRDC. Bon, on a répondu le mot mais aussi bien dans la mini côté wana. Parce qu'un accord il y a cash dans Nairobi. Le président Vital Kamerhe candidat président de la République en 2023. L'élection c'est salami. Calendrier électoral c'est bimi. Pourquoi ce FCC a lobby que candidat la bango na banque Congo aux alentours de tel bal a violé droit violer nini parce que accord en Nairobi et pendant même premier ministre Vital Kamerhe maintenant to kena na élection té et pendant candidat en 2023 maintenant to kena na élection té ndeko botika ko pesa exemple mo réseau vanda té pourquoi bolingo justifier kwanga et ko za malamu té balkanisation au moni toko sa polémique entre président Kabila na président Faci té. Président Kabila azalaki na approche mususu pour na ko gérer guerre autozaki nango. Approche na ezalaki beaucoup plus diplomatique. Au moment qui même temps autozaki na bakamba ba SNDP, M23 et consorts. Bitumba esila na est na sur le plan diplomatique. A même on a diplomatie. Parce que bitumba eza na est ezali bitumba entre ba congolais té. Ezali bitumba ba complicité eza na niveau régional. Continental et même international. Ça veut dire ezali na bato oyo bazali na sima ya ba rebelle wana bazali ko pesa bango makasi pour ba bundisa biso. Et président Kabila avait compris que faire la guerre à ces gens ici ezali lokolo zo bundisa invisible. Pour eza bango te. Et ça ce sont les grandes puissances, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, tous ces pays qui sont derrière bato ngana lingina bundisa. Tant mieux engager un front diplomatique avec eux. Discuter avec eux, mettre des garde-fous pour empêcher d'abord aux pays voisins de servir na base contre les rebelles pour déstabiliser Bissau. Il a arraché accord il y a Kampala, tu es bien haut. Aujourd'hui, et ça argument pour interdire Rwanda à soutenir les rebelles et pas Bissau. C'était ça l'approche de Kabila. Kabila ne voulait pas engager une guerre, mais il était beaucoup plus diplomate pour apporter des solutions. Mais quand le président Félix est arrivé, il a une autre approche. Effectivement, il a une autre approche. Pourquoi? Parce que les Congolais, à l'époque, il y a Kabila, biso to lingi to saka bitumba na Rwanda to bundisa bango mais Kabila zaki na approche diplomatique. Tango papa Félix sa campagne na campagne naie a prometaki. Bon, c'était une faiblesse pour Kabila. Parce qu'une frange de la population voulait la guerre. Et c'est là où l'opposition à l'époque, incarnée par le président Félix, avait promis, donc il est tenu à ça. Et ce qu'il est là, victoire, il y a FRDC et Zali effectif, et ça n'attend qu'à la continuité parce que Zali Mokande gagné. Voilà, il faut tous à la reconnaissance. S'il vous plaît, oui. Neko Sango, on a précisé le comment on a l'obité que Biso toujours soutenir
ba autorité ba leka ba bimisa mitakala mais tolingi to mema nuance parce que bango bazo mema biso na débat moko oyo sur le plan juridique à un certain moment on doit ça l'analyse faut pas dire du genre oh non ba justifier quoi bon je sais pas si lui il le faisait avant parce qu'aujourd'hui il semblait qu'il est quelque part là bien casé mais nous autres ici on le fait pas parce que toi on a besoin ba penser biso quelque chose non c'est un débat scientifique tozo mema oh ya biso toza na ngopona avancement ya mboka. Na lobby bien, même la définition à loi. La loi est générale, impersonnelle, transcendantale. C'est ça la définition quand on a banagé un baoui bisayo. Mais la morale c'est quoi? Oui, mais la morale c'est quoi? Là, aux hommes et à intérêt à morale, je crois que Ndekonanga a expliqué un mot bien inutile dans zone la poto ça barédit. Morale les autres qui est mais si quoi katika zwaka morale ya baluba, zo morale ya bangala. Tous par exemple, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout ça, la débat en tête. Morale, c'est la culture, c'est ça que vous voulez m'apprendre dans la culture. Non, morale, c'est la Jean-Paul Gaza, s'il vous plaît. Morale, c'est la culture. C'est que vous oyo batu ya bolimbisa ngai na ndenge ya mabete mais oyo batu ta mususu ya Équateur bazomona yango eza bien et pas baluba ça mususu eza bien te pas ba Congo. Et ça morale. Bah mais ma biso na terrain c'est comme ça que je dis la sanction à morale les anines. Tokosuka na mitu tokosuka bonne foi tokosuka ye fois ça la boue. Mais sur le plan de droit na kati ya état de droit mi be konde kabolaka parce que morale na yena yange keseni parce que ndenge keseni wana solution les années. Il a dit. Solution les années. Très bien. Na lobi makambo ya accord non tozonga na makambo Congo central ne ko John na lobi. Il y a une différence entre accord ya Nairobi tango signamaki na makambo esami na Congo central. Accord ya Nairobi signamé pendant période électorale. Attention, faut to nuancer. To me ba tuna erreur te. Vital Kamerhe na président Fachi ba signé accord na bango pendant tozaki période électorale. Ba yokani bonne tozoki na bitumba ya élection, to ça la boy tout ça. Mais na Congo central c'était pas le cas. Ba sanctionner man ba touté ba destituer ba touté mais bilo bobimisi ba candidat. Non, bon mais ma biso na terrain tende ti boni ngabo. Non, ezambi biloko mi balé keseni, ba période keseni. C'est comme ça que je dis apparemment il y a une main noire. On y va. Pour nini à un certain moment soki victoire ezali na vision ya chef de l'état actuel ezaka non et banda ki banda. Rappelez-vous enseignement gratuit. Toyo ki ngwa ate ono biloko wana e banda ki kala papa to vota constitution depuis quand. Mais toyo ko bénéficier na gratuité enseignement néo. Mais il y a d'autres langues qui disent que non eza vision ya kalande ba matérialiser pendant combien de temps? To voter constitution quand? C'est ça le problème. Aujourd'hui tous ont attaqué 4 ou 5 mois avant. Qui n'avait pas condamné le président Félix Antoine Tshisekedi? État-major Banda Lobaki, Azaka Gaboy, Azo promettre, Azo réaliser. Mais quand il y a une réalisation, quand il y a une victoire, on associe ça au pouvoir passé. Non, moi je crois qu'à un certain moment, il faut tout ça la makambo pe batu ba fa nanda ko bazota la babino bato bazo la kijale loté. Nous on dit de biso tozo ça l'analyse sur base ya ba fait tozo. Très bien, nazozonga. C'est ça le problème. Nazozonga, on va d'abord souffler, nazozonga, soyez calme. Alors John Nungila, même si vous croyez pas à mes même si s'il vous plaît, même si vous croyez pas à Fachi, croyez quand même aux œuvres voilà français Kabila Yakala. On va souffler, suivez quand même Nani Thomas Louaka, dossier unique ni ngoto zonga. Moto na mta gérer tanaye. So ba pesi 3 minutes, poto zonga poto silisa. Ba pesi 3 minutes, o gérer nyo so lo bana 4. So ba no se répéter na mambo le kraki ngana o 4 maloba. S'il vous plaît. Pesi pour 3 minutes na. O gérer na ndenge na ekoki. Alors unique boza kolanda dossier président yambaki ba étudiant, mais après échange na ba étudiant, rien n'a changé. La décision est allée. Fermeture à l'université jusqu'à nouvel ordre. Déguerpissement bah étudier etikali effectif et puis Minerva les go changer etikali ka ndenge ezalaki place wana président la République a gangela ki ba étudiant logo la tata ou a gangela ki ba. Est-ce que c'est une erreur pour batumuso ba moni que président a appuyé côté à Thomas Louaka atikali na ngambo na bango ba étudiant baza déçu. Lecture nini boza ko sala likambo wana na moni Pierre Lumbia pa tomboki. Pierre Lumbia le beza inacceptable président ko kanga université teza vraiment corriger une erreur par une autre. Lecture ni bozo sala elo kwango TV Radio, on prend d'abord Thomas Louaka et puis le 17 janvier, il y aura marche. Bandekwa Moka, nouvelle élan, comme lettre, baza ko insister que marche mnene ozala et banana Pascal et Gosuka na place échangeur liboso ya statut ya Lumumba. Bozo za ngonyo somi balé, toza kozonga awa bandeko moko na moko azo maloba. Bimisa biloko nyoso bomba ki pongonga yango. Obobete ya prolongation. Bimisi biloko na yo et puis toza kosilisa tout à l'heure. Je ne vois pas
ba étudiant ya solo ba kende komeka kotumba bureau administratif bâtiment administratif oyo ba archive na bango ezakuna. Je ne vois pas un étudiant faire ça. Non, 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 déco. Nous avons la première qualité à étudiant. Mais il y a eu des étudiants à Katia Foulouana, il y a eu aussi des infiltrés. Puisque lundi, au Kangi Bato, police et Kangaki, na lundi, on a 12 personnes. Na 12 personnes, on a eu des étudiants solo Bazalaki Boni. 5 étudiants, 7 Bazalaki étudiants. Ce sont des infiltrés, et pour nous dire le Yengi, comme ça, la Mobolo. Bah étudier bah beaucoup bureau professeur et puis bah qui peut ko buka banque. On a plus ou moins géré. Lundi bah des gars aussi à part au Tchokotanga, on a eu 10 blessés dans la police, 7 graves et 3 légers. Mardi, police le bin a bougé to continuer dans le dispositif. Le mardi ça reprend. Et tant que reprendre le mardi, makamboye ko be ba tangu ba bomi policier. Na ba voyou ba bomi policier. Tolobi non. Koti ka face à face on ba manifestant na ba policier bazana minduki policier moko akoyi ko perdre de 100 francs na ye et puis a fongoli rafale et ko malika mususu to ko lokota bibembe ya 10 personnes 20 personnes yo moko yebi bato yo ba soi-disant balingaka Congo ba munyo so bakolamuka policier akufi yo ki ata on Niger mo côté ya nini est condamné général c'est pas non son exactement moko alobité mais il suffit que ceux qui étudient en Koufi donc en défaveur il y a gouvernement bango nyonso linga oyoka ba médiata nyonso na ba dépêche donc voilà pour éviter cela naki comme mon premier ministre monsieur le premier ministre voilà situation na terrain yango na ingina so ba décision bo premier ministre a pesinga na yo ndeko Israël ndeko Sango. Très bien. Alors aux alliés en direct ya bosolo na politique ndenge toza koloba boye tomoni biso nyonso lettre oyo bo déposer na niveau ya hôtel de ville pour nous informer marche pour vous organiser les 17. Namboka na biso les 17 ezali date monene to célébraka liwa ya héros national ya liboso Patrice Emery Lumumba. Pour nini mo poni choix les 17 tina ya marche yango pe ezali nini? To poni les 17 ndenge olobi ezali mokolo yo to commémoraka héros national na biso Patrice Emery Lumumba. Ils allaient parce que yende moto a liboso, moto a dénoncé projet yaba bito. Ndeko Lumumba yende moto abunda tina sacrifice suprême pour na mboka na biso et garder bon somi na yango éthique à l'indépendant. Yango wana biso tolobaki qui en tant que patriote oyo tino lelo tozali komona que projet à balkanisation wana ezali toujours le quoi mokolo yango tolobi que marche wana ezali d'abord to telemela ndenge bazali kokoma bandeko na biso na est et particulièrement na Beni pe ko telemela balkanisation yango nde mokolo wana le 17 janvier esengeli totambola pe tosukisa kotia gerbe de fleur na biso na makolo ya statue ya héros national Patrice Emery Lumumba mpona kolakisa na bakongolais nyonso ke biso nyonso esengeli totelemela parti ya mboka na biso ekende ata na mboka mosusu te to ecréer état mosusu yango wana toponaki data le 17 janvier. Est-ce que oyebi que généralement mpona kosukisa l'état na mokolo le 17 to le 16 ya mikolo organizaka mwa milulu mpona kokomemore bato wana est-ce que kozala incident te kocréer vis-à-vis ya programme officiel okozala na l'état mpona maetali bajournée mibale ndeko toyebaki maye wana nyonso Patrice Emery Lumumba azali patrimoine commun azali héros national azali kaka mpona baofficiel te azali mpona congolais nyonso esengeli te ke bazwa bakomisa Patrice Emery Lumumba bato ya officiel surtout que ya solo vraiment baponamaki na peuple te mais biso toyebi que cérémonie officielle à partir à 11h, 12h. Biso loko le kozala marche, oyebi capacité à mobilisation. Il y a ba patriote, il y a la muka, tokobanda na Pascal, tokanisi ete tino tokoma na statue, il y a Lumumba, tokoyi kokoma entre 14h, 15h ou 16h, pe tokodébosser ma gerbe de fleurs na biso, tandis que bango bato officiel, bakozala déjà de basilisa. Donc totena qui compte na nyonso wana, tokanisi des raisons moko valables zalité pour écouter pour permettre de la
Sujet précieux. Dès que je vais terminer, tu mettras la dernière image, intervention à honorable Ntingi Pouloulou, l'Assemblée nationale. Tu vas chuter par là. Je vais te laisser le plateau pour continuer. Ndeko Jean-Paul Kazamba, vous avez la parole, dossier Unikin. Ndenge, toza koloba pression au laksabiso na ba photo de bandeko bazoloba Unikin ezalaka ndenge ni na ere ya kala. Otala penat ndenge ezalaka lovanyo, motala bana nde baza kotala. Oya lelo, je serai à l'Unikin et vous allez vivre qu'est-ce qui est resté après des ordres on a Unikin. TVZ Radio, vous allez voir ça. Vous avez la parole. 3 millions. Tu es pour éduquer le peuple. Ah, toujours les makambo ya politique. On a eu qui ne découvre pas le makambo non. Dans temps moral les aboyés, temps où bip masanga. Ngana ko menanga masanga ko sabo. Je parle sur le plan politique. Ko ba bengi un dirigeant gouvernant. Azon ba bengi au moni Abdoulaye Wade ya ki série moko albi ke biso ba peuple ba politiciens congolais n'ont pas de culture politique. Culture politique c'est un ensemble d'attitudes oyo. Oba biengi moto tambusa mbo koza nango. Donc ce n'est pas les droits commis mais oba biengi moto tambusa école to province moko boy bizali la koza nango. Ya ba bengi culture politique. Et loko wana e primara na moto alingi a diriger mboka. Omoni na niveau à Sankou bato bakufa ke be na kanisi ndeko tuna ngai ndenge ni. Bazana besoin ya gouverneur songo to mpaka la peuple a marché bato bakufa babi songo te balingi boy. Mais muso habité j'y reste. Ne loko nde ba pona droit esengi ka fanda mais la morale politique la culture politique o esengi diri gouverneur foaza nango loko la peuple azo kufa ba lingite yazala acha dibaya comme kanda gouverneur nde ba bengi culture politique ba bengi la morale politique c'est-à-dire que na moto ba bengi dirigeant politique un gouverneur politique moralité politique culture politique il faut exprimer sur les droits et si ka troisième c'est que nganzama mais moralité politique avec culture politique longwa. C'est ça qu'on appelle la moralité politique. Il faut exprimer ceux qui bolingo tambus, ceux qui bolingo mboka oyo ndeko nanga sango. Na lingi na martelé. Au moins mboka na biso confié par manque de culture politique. Nous avons des gouvernants. Mboka ezo kufa za wana ministre mafandi, mais mboka ezo kufa. Il est ministre d'une entreprise ou ezanga tantôt ministre à transport mais ou ezanga motoka. Culture politique, la moralité politique il faut exprimer sur les droits na oba bengi un gouvernant soka linga tambusa mboka malamu il faut na nous culture politique moralité politique na ezana de mise yango nde fois ezesika c'est-à-dire yango nde ko faire la conscience nege non et si que toi epsika na za ngai bien que na lala ki moi c'est les gars qui na TV na zala mais bon moto na yo en tant que gouvernant parce que quand tu es gouverneur vous allez un gouverneur de la ville de la province il est père il y a province Congo central. Donc moi je crois que tout ça il faut considérer pour que les gens comprennent que tant bien ami gouvernant il faut nanou moralité politique la culture politique il faut nanou primer n'attend pas pension mboko tamusa il faut le connaître. Je voudrais encore dire à monsieur Yves je n'ai pas dit que armée ezali et tu 5 secondes dans le bibo dans le bibo que armée ezali ya Joseph Kabila va qui bongote et ça premier principe à compter de l'état s'il vous plaît tu as compté 3 minutes c'est là. Ndeko, vous avez 3 minutes. 3 minutes, Yangwana. Vous avez 3 minutes. Merci, Ndeko Israël. Et là, liboso na oloba, mutakala. Unikin, hein? Mutakala, ils ont la moralité. Outrage public aux bonnes mœurs, attentat à la pudeur, ils ont la norme de droit. Donc, ce que pour un cadre, c'est bon. Différence entre morale et droit, na langote, ba juriste, ba étudiant, nyon soit droit au bazolanda, ba yebi batanga on a IGED. L'introduction générale de l'étude de droit, donc vous avez une différence entre morale et droit, et puis vous savez pourquoi Mboka fait tant bon, na ba règle de droit et pas seulement na ba règle morale et religieuse. Donc vous avez étudiants. Vous avez interrompu dans 3 minutes. Donc ba étudiants nous sommes à l'école de la faculté à droit, ba yebiango. Et là peut-être que ticket, comme on a été le bande qu'on a biso ba comme une souci moral. Tout le monde qui bangonde ba défendre qui chez Okitundwa. Mutakala chez Okitundwa, monde na ki na TV tout le monde na ki. Ils ont défendu. Combien de fois tout le monde a bango ba violer ba règle morale parce qu'ils ont intérêt na bango. Donc en réalité, ça likambu ya moral ya matubwana te to ya luemba. Ezaka pour ça va récupérer contrôle ya province. Tant que vous batindaki ma mimi to yebande. Donc to éviter kokota na ba considération moza. Et là comme ça na kosenga na bango. On a l'impression to landi président Kabila na président Fachi ke baza ba allié. Mais ce boyoki malobezo bana munoko ya ba bande ko na biso à FCC. Tu as l'impression que bango ne va vrai opposant à Fachi. Donc balingi te Fachi asala eloko so asala eloko ote za biso de to bandaki yango kala mais entre temps ba ko sangai na yo to vivanga na Congo to mona réalité biso no to moni changement
FRDC azali kozwa ba résultat bane kozwa azali kozwa te akomi kozwa ngo biso no soto yebi condition ni ba policier bazalaki nango to mona ndenge makambo zo évoluer tozo mona ngana bino pour ce qui est de l'UNIKIN nazana souci à université na biso wana mingi parce que na classement basalaki ya les 200 meilleures universités na mokili université congolaise za moko te zankati or tango ba créer ka UNIKIN tango batata so ba tanga na UNIKIN ngana se rappeler na kenda na UNIKIN na 1982 ou 83 grand frère nga zaki étudiant kuna mais na mona ngolo kwa poto piscine restaurant donc ozomona ngolo kwa poto mais lelo UNIKIN ekoma lokola bon nzamba sunga occasion pe yangoyo mokonzi mboka a récupérer makambo na maboko a réparer a bongisa UNIKIN nazo sala sous appel na bato nyonso ba ko soutenir président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to sangana to tia ye maboko on n'est pas là pour na mabumu ndenge ba msusu ba ko insinuer to ndenge ba mesana nango on est là pour que le Congolais pour une fois a bénéficié bango ba okanga munoko na ba faire ba 200 millions de dollars otoki makambo yuma ba lobelo ote bakanga munoko na ba 300 et quelques millions de dollars ekena na FPI ba lobelo ote bakanga munoko na passeport o mbongo ekena belé na poche mutu oleke na poche l'état ba lobelo ote mais lelo il veut donner des leçons de morale na bato ba ko meka osala bien na Congo exact 3 minutes makambo changer ko mboka Félix Tshisekedi asala te mboka kelibusu Windego John 3 minutes bon omoni ngai e kamisi na ngai te parce que omoni mutukutu abomi a violé a yibi. Mais Azana Moutoumou peut même naïa défendre les avocat. Le tribunal en plein procès, il a aussi son avocat qui vient lui défendre, mais on sait déjà qu'il a tué, il a volé, il a détourné. Tant qu'on va défendre immoralité, ça ne m'étonne pas. Bazo Salamoussa na bango, bazo futama, et c'est normal. Je n'ai pas à perdre le temps sur ça. Pour la situation à UNIKIN, je pense que Université à Kinshasa PCM à Loba caméra zora baonde ba sola pour la situation à UNIKIN normal ils peuvent se concentrer situation à UNIKIN ezali penza ko sala passe mingi s'il vous plaît au moni ndeko papa Félix Tshisekedi azali mutu oyo politique vision na ye ezali ki beaucoup plus assise sur o ezali beaucoup plus intérêt général, il est beaucoup plus à l'écoute du peuple. Au moins, à l'université à Kinshasa, il y a un corps. Les professeurs constituent un corps. Mais les étudiants, la syndicaté. Ils défendre même s'il y a la coordination. Mais cette coordination ne peut pas mener, prendre des initiatives dans le sens syndical pour défendre les intérêts des étudiants. Aujourd'hui, les étudiants congolais, c'est les derniers, c'est la honte même sur le plan mondial. Il a reconnu que dans la liste, il y a 200 meilleures universités, à terme congolaise, exacté. Ce qui est là, oyo, to bandi par ko régler conditions, il y a apprentissage social, et il y a étudiants, vous allez constater que l'université n'a vu connaître moins amélioration. Mais tant que vous allez continuer à marginaliser les étudiants pour donner raison aux professeurs d'autres corps, au problème est déjà réglé par l'État, ils payé plus de $1 500, l'université congolaise va continuer de souffrir. Ce qui s'est passé à l'UNIKIN, c'est aussi un droit pour les étudiants de revendiquer. Ils ne sont pas d'accord, on a majoré, prouver un autre, on a droit à Koloba. Non. Il y a eu des dérapages. Je suis content qu'on nous a dit, Ezaki groupe, il y a bateau, infiltré. Est-ce que, au nom d'un petit groupe identifié, on peut sacrifier tout le monde? Là, c'est où je constate qu'il y a un problème. Parce que, déjà, l'élo, avec ce qui se passe à l'UNIKIN, on peut bondir la thèse d'une crise. Parce qu'il n'y a pas d'activité, parce qu'on a délogé. Ceux qui ont créé à l'université à Kinshasa, il y a l'insécurité. Parce que le site est vide, il n'y a personne. La présence des étudiants est là qui élément moko ya makasi pour empêcher l'insécurité. Aujourd'hui, il n'y a plus personne à l'université de Kinshasa. Est-ce que l'État sera à même d'assurer la sécurité? Très bien. Je vais chuter en disant, il ne fallait pas passer la gestion à l'université auprès de la police. Il fallait que ça reste et pas ministre Louaka. Le ministre ne devait pas décider en tant qu'ancien militaire. Il fallait qu'il décide en tant que ministre de l'ESU pour voir comment équilibrer. Bon, je suis désolé que l'État est fini. Ndeko John Akitama Mouké, toujours ça débat scientifique. Ça ne sert à rien aux avocats défendre Mutabomi. Sur la Constitution, tant l'article 17 à Omona,
présomption d'innocence. Et puis de deux, avocat défendaka, droit ya mutu. C'est vrai que ça la mabe, mozana mibe konayo, ozana droit na yo et sengeli. Alobi les sous loko moko e kamu singa mingi azolo ba kelelo insécurité na iniki non fallait batika ba étudiant ba tia ba donc entre ba étudiant place des ordres de salemi na la police au azasiko selon John na ba propos na ça veut dire la police azotia insécurité s'il faudra réfléchir par déduction. Or la police mission na les années totika ko instrumentaliser les choses. Il y a eu un désordre, il y a eu un fait. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait d'abord, moi je crois que c'est quand même une mesure à encourager parce qu'il faut identifier. Étudiant, étudiant, désordre, machette, bomi, salibo. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Bobby Mananou, comme ça on va vous identifier. Tolobite que crise des alliés, tolobite que année a sacrifié, autorité, bien que université cause à la fermeté, mais il faut identifier bateau bazali na katiwana. C'est vrai, étudiants réclamer ce qu'ils ont réclamé. C'est tout à fait normal. Partout au monde, réclamation est à la cas et tout ça. Mais il faut savoir bien réclamer, canaliser la réclamation. Quand on pille, quand on bateau, ceux qui ne policiers à Koufi Azaki, papa qui a John Alingoko le kalelo te alo babilo kwa zoloba. C'est parce qu'il y a eu quelque chose il faut que l'État téléma. L'État téléma azumi beko kalamingité et autorité balobi ba kozongela. Makambo balkanisation, je crois qu'il y a lobela qui ont monté en kozonga la minute nangai. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Balkanisation bandaka la Lumumba aloba yango Mobutu aloba Kabila le père alobi Kabila le fils alobi même Félix Antoine Tshisekedi quand il a dit que après ya jusqu'à un sacrifice suprême atika vina epona nani makambo mboka ça veut dire on lutte pour et puis balkanisation aujourd'hui je ne pense même pas que c'est un sujet d'actualité parce que n'a pas victoire au FRDC est-ce qu'il faudra encore parler de la balkanisation je crois que n'a évité sur les récupération politique ou quoi ou bien tout le monde en réalité d'ailleurs je profite na micro na ko féliciter autorité nyo sur FRDC ko banana mokonzi mboka président parce que c'est lui qui a la vision la morale il a motivé les gens jusqu'au point aujourd'hui tous en résultat tous en molelo je crois que c'est quelque chose à féliciter balkanisation je crois que c'est de la récupération politique à mon aime la vie parce que d'ailleurs même ceux qui il faut passer à balkanisation ça là on en est toujours canisaté bazu mundu qui va bêter non ça c'est une balkanisation intellectuelle d'abord c'est ça le problème ça ne se fera pas toujours caniso bakati est non ça sera des choses donc s'il faudra remédier na situation entre guillemets balkanisation je crois que il faudra d'abord commencer par des réflexions liées sur le plan physique. Maître Yannick Walobi Ngobila précieux donnez-moi l'image de policier là je parle et puis on termine. Ngobila doit donner de l'argent à la police. Ngobila gouverneur ya ville à Kinshasa faut donner de l'argent à la police parce que si corps na morgue tilelo moto aliboma ya policier wa bomaki batunaka no fungola bomaki des policiers ba corps na bango za na morgue tilelo nan bakundi yangote Ngobila gouverneur ya ville qui doit donner de l'argent eza ko sala biso pasi policier ya kufaki na 109 o ba tutaki na motuka ba tutie azaki en plein service policier na kufi corps na ye ezaka na morgue te siko si corps ya police eza ya ba policier eza na morgue ti siko na bakundi bango te pesa commandant ya ville mbongo pour que akunda bato wana eza des droits na bango yonde sengeli osunga bango image wana bomoni ya chef de l'état esali tolé makasi na toile parce que mokonzi ya mboka akende kotala ba blessé bao bazaki ba victime ya barbarie elekaki na unikin akende kotala bango ba blessé grave bazali ba blessé grave baza ba blessé léger pe bali oyo baza kofete wana eza bato bazaki ba blessé pena léger ba blessé grave baza na soins intensifs moko aza na clinique mosusu aza na mama yemo mais nani atindi ba filmer biloko oyo mokonzi ya mboka esa akendaki eza basoda bautaki kibomango nde bato baye kofilme bautaki kibomango baza na président de la république mais ntango bango batikali bango nde batikali kofilme biloko wana commandant ya ville aseliki makasi bapolisier wana baza kokanga bango ça c'est le message ya commandant ya ville ça fait très mal parce que policier mo azolanda nga na Beni ye azwi 1500 te bao baza na este bazwi ba 1500 te mosusu wana Ruchuru wana Masisi atikali kozwa 1500 ça c'est quelle culture oh bato moko à un certain niveau bayibaka mbongo bakabelaka bato ndenge balingi on voit ici le genre oh te pona matanga ya polulu mama tel mama social apesi $100,000 kaka na bambongo na biso botambolaka ba jeep biso tikala na ba moustiquaire imprégné boya kokabela biso bokomisa mboka social bon ntingi loba émission Sili ntingi loba émission Sili. Honorable Ntingi. Merci, honorable présidente. Je remercie le travail abattu par notre commission. Je voulais souligner à notre commission, nous sommes ici essentiellement
est simplement pour donner du sourire au peuple congolais. Nous ne pouvons pas nous confondre à ceux qui aiment le Congo par rapport à nous qui aimons les Congolais. Ça signifie quoi? Je voulais vous rappeler que ici nous sommes députés et autorités budgétaires. Vous qui avez fait des sciences économiques, moi je suis ingénieur. Autorité budgétaire. Autorité c'est qui? C'est celui qui a... Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Investir pour le développement, c'est notre aspiration la plus noble. Puisque l'imprévu fera toujours partie de notre quotidien, comment se développer en préservant ce que nous avons déjà? Depuis plus de 50 ans, en République démocratique du Congo, la sécurisation de nos biens a toujours été garantie par la Société nationale d'assurance. La SONAS nous tient la main, nous soutient, nous protège, nous sécurise, nous conseille et nous rassure. Avec un réseau de plus de 80 agences couvrant l'ensemble du territoire national, et grâce à l'expertise avérée de ses équipes, la SONAS sera toujours notre partenaire local le plus fiable pour la couverture de nos véhicules, le voyage, les cas d'incendie, les risques sur les chantiers de construction et bien plus. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.